Oui, PD. Bon, si, est-ce que... Ça vous avez un gouvernement, hein? Tout ça, la lobby na tongo. Lobby na tongo, c'est la matinale, oui, tout ça, la tongo, parce que moi, l'air, na baptiste, na butu. C'est ça. Voilà, comment l'air, nini. C'est peut-être, le encore il y a dans la matinale dans la matinale dans la matinale tout le bateau ça la likambo yo parce que bazo tumisanga na Suisse na soko opé sa réponse té donc le roi de lui solo li bien tout de situation tout tika nelik maté s'il te plaît. OK. Tout ça la makamona soki moi moké ali to bana ko s'organiser comme ça ta samedi nata la pona bana soki ninga koyana ko to la pena tout à l'heure. Mais ça va tirer hein. La soirée na bango. Mais bazala bango calme, tempérament na bango. Bazala calme pour mettre bon bango à côté le mara que correct de ngana faire comprendre bango que c'est déjà difficile. Maman zaki d'abord na carte à séjour et a permis chaque 5 ans avec un passeport congolais. Donc à Suisse le quoi la bango. Alors pour na kokende mutu sa kufi ba côté balinga souhaité pour kufi na mboka na moko. Soki ezala na mboka mosusu mpona kozonga Suisse wana la province po ezalaki adnani na ya résidence mais lokola aza na mboka na ye balingaka te bon na faire comprendre naka bitumba osi onatala soki ndenge nini mpona babillet baya basiste na bafunérailles et puis totala donc soki tosali nyonso na ndenge abien lobi on fait avancer quand même po koluka siko osale koluka nécropole wana koluka ndenge nini ya kosala surtout première chose que vous avez certificat de sénateur la bango parce que voir l'administration à l'institution qu'on a normal c'est délai à 48 heures après le roi moutou oui la Suisse 48 heures Jérémie a la démarche en solo na tongo et puis natin le certificat de c'est va bana la démarche ça va le bien tongo donc à autoroute de la bango ka lobby mbo ya nani hein ya bon logement hein soit qu'à loyer à moi ok non yo nous le bas on va 7h ou bien 8h oui bah 7h voilà avant tout nabima y Hippolyte Boni ça va avec un kabakabna zokinde baba pande ngaumi parce que non y faut azap mena yona ça va merci le papa oh yakana ya so na bien na ça la téléphone de yeah combien yo ça c'est pas vrai allô Hippolyte toutes nos condoléances ngai na pesa na biso ensemble hein malgré nous sali tout ça bon tout le monde a ta lobby pour tout le vote harmoniser pour la ligne rosala parce que pour essayer tout ça pour la balai kirangai on restera toujours on va pas se séparer vous avez une maman tout le vote kuna mili donc tout travail na maman avec dignité et tout ce qui se passe sur l'internet et tout ça pour bazo sala ngo ba mo ba yebi mais na tena sali pe poste na ndenge na ngai le reste c'est tout à la moto moto dans langage moko tout ko accompagner Nelly na dernière demeure na on nous ça fait dire que ngala obuna bituma pona bana pour bazo tuna leur nion sommet na pourquoi moyen ko pesa ngo programme te ko ba ina matanga na bandeko baza na Genève tout ça ba pandani de l'eau en attendant to yeba ça bango jour nini corps et copima et puis enterrement comme ça on va s'organiser dans la salle bana baza bien na auto sur la benatiri awa na bitumba ndenge neli ya tiki ngai na yango baza 5 baba ya bango nyonso 5 et puis tima l'encadré ndenge nini na yebi ndenge na osala avec toutes les difficultés sur on a limite aux na kimia tous na vraiment na bolingo na ozalaka ya na bino et puis audio c'est des qui est mon nzambe tout ce que je voulais dire en écoutant la PD lobby sur ozalana ye bon total ndeni to kosala et puis to bana ko s'organiser parce que 4 jours déjà presque 5 na mort de 100 kwambomé nini fallait pour usar certificat d'essai pour lever mesure ouais basala qui
la police judiciaire, et ça qui a compliqué la chose. Donc voilà.